Trois finga autre famille Kabwani presque pas babiko benga ke souté pour linga kofi mingi un mot pour nango a combien de sur 17h la totalité abina limbisa oh prince a commis a commis aza mwana a commis na ebise na répétition na benga oh maman nazo finga honorable Cindy Leker mère chanteuse ya mboka na biso rolo bani pour nango ouais eza passe eza mawa mingi. Chaque chose a son temps. Ah oui? Maniquer trop c'est trop. Cindy moi la machina. Moi la machine a fini à battre. C'est l'oyer pour là. Mais moi la bande la zo finga battre. Ah? Moi la bande la zo finga battre. Mais moi la machine na finga mutute. Voilà. Donc ils a passé pour la maniquer. Mbalo to na tribunal. Trop c'est trop. Yozo ndima bena moi si ya na ba meme na tribunal. Nazo ndima parce que nga moko na lembi na lembi nga na profite boma babia chaque fois na mission nga na profite boma babia nga na profite ba audio na zana ngo nga na profite boma babia non j'aime pas donc vraiment toi na tribunal to na biso ya zana question mon non ngo après c'est vous t'aille pas na yo to tindi ba voice yo songi ko sola gina naku ataka tata mwasi ya bana yo tindeli yango gramo pa sindile kera silika po batinde ezayo ezanga ezanga yo to mise ba voice ezanga kwani bon ngala koni ka manike na mission protéger moi si na hotel te azaka susu moi c'est ababa te persona avant ababa kufa baboya na ki déjà ya comme na mobile babota yi mwana suka na tom ya baba pa koma ki na moi c'est alima babota des enfants boye bi c'est tout donc ngala fa na ndaku na moni émission manika zo finga ngazo finga kofa zo finga Cindy ngana komeli manike likambu nini opeli moto boy oyo na kofi bo vande mwana ngabo tonga kofi benganye na mon frère kofi presque que non c'est na mon frère yo lo bakenda te hotel ngana yo na Cindy na kofi gere bandi o to vande mo ane presque to tonga akotika biso te nyama na yo bolole boyna boye fali ala la Cindy yo zelo ko bonde Fela Cindy na su telefoni na kati na oki esomo ye moko bandi ko tine ba audio nenga ko finga biso na TV na koki yango te na pesi famille Cindy parce qu'il y a celui veut yo sacrifier manike na sacrifier été bochoba na été ya bochoba na ye été ya na sacrifier été mais venzo ando zo mona muta na simana été on dirait mutaza nani wana monsieur moi si moi munene ye brandi ye Salut la famille, bonne année à tout le monde. Bateau Banina Rapena Love quoi, bateau Love et Tosa, bateau Love et Yokanilaka. Rendez-vous le 17, faire au sucré, via Lieusaint. France, mon rendez-vous à le 17 février à Lieusaint. Comme vous le savez bien, la salle 4 Fikwa. À 1 rue René Mailleur. Avec ce Boudino Soleil Wang. Sokoko boma soleil, tikela yanuarité. Sokoko boma le roi, tikela ye de wotana. Donc venez nombreux à partir de 21h, le 17 février. Obi Nagada Sabumi, faites tes hommes mon ya maman. Olingaye, alingarayo. Salila ikaza la jour l'amour. Voyez belé. Génération confondue, rendez-vous à ne pas manquer, tout est tout c'est là. Le 17 février. Babi dans la danse du moment, Bombé. Allez Bombé. Petit Kaboya Bologa kilo à Paris charge. Le ticket là mon maïs. Donc c'est un volonté qui toque. Nous savons pas qu'on a beaucoup de bénéfices. On a maïs tout va vous avoir. Barra manisa la kaka. Tozala mas bas ba kozala ba Johnny nezala ka avatar kozala ekolanga kozala bébé just kozala ba mutu ba kozala donc koya ebele depuis le passé nyanya kozala on est ensemble ba yero mama oh yeah odile sairi milelo le rwanza la tikanga na mawala ngamoko l'uron espèce na lelaka hale. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris,
de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokili mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyeye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T, surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti, bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu, enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'africain, to européen, kasi pona ba congolais fanda na onyepo awa okolia po kokata musapi yo muto ngosa sa fête ya anniversaire baptême mariage conférence to réunion moko boye yaka awa na restaurant chez Djonga oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité pona Bilubu elamba maka awa yo muto lingosa la emporter ndengo sali commande kaka sikoyo balambeli yo mbala moko pe oziango za mobimba restaurant chez Djonga ezofongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo ozamo bimba oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachan pona bato oyo wongibosa la commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous te reçons la 50 boîtes na Katakin c'est Djongaske. Restaurant chez Djonga yangonde fandisi bilubutu awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba eyokani. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Nani? Yeah. Ah! Venjora. Yona manike mbala liboso te mamba boy. Tete ngana na problème manike te. Manike pour mutabani ko finga biso na TV. Sikoyo soki lelo bakangi manike to mona sou Venjora to na TV sengele pardon. En tout cas ça passe pour un pardon. Ah! Il faut no ba pinirier. On comprend voilà. Il faut pas pinirier. Et ça bien te confiance à les gens dans sa parents. Respect ça. Oh ça confie na ko yo confie yo no ko bendo non. Ça vient na ye. Te confiance vient na ye. A contribuer na via profit que $100 na ye. Carburant na. Aye na quartier latin. Na ko to ye sima na ye. Tangu ya zana ko felo bideo za rakate. Akabana bambongo na ye mambebele. Bambongo na ye. Wana ko to ye te kana. Na ye quartier latin na 93. Ya babe test. Nga vina nga na mona ye na 1999 tangu ya babe elinga ina zemi. Ah! Ya babe elinga na zemi na santé. Tata moi si je ba charge, c'est tout. Akuti na quartier latin, na toujours na quartier latin. Attends que tata moi si tangu au moni message ya Prince Babia que tata moi si il m'appelle plus. Vina nga internet. Ah! Vina nga caméra. Ah! Vina nga internet, vina nga caméra. Nyoso ba tu fo ba yeba kata chanter ringa kende vraiment. Chanter ya? Toko kobo senje ba kitoko tibola sa bo tu nete kanga. Asana njembo kitoko forma boy. Tiboles. Yani. Bota na Venjora santé kitoko. Santé zoni. Oh la tiba biloni. Oh la muzinga. Toma tu idol.
Oh, Guy Basket. Guy Basket. Guy Basket. Nixon boutique t'es Guy Basket. Oh, Dani Chandoté. T'es Guy Basket. Oh, Dani Chandoté. Oh, Yango César Bassot. T'es Guy Basket, c'est un mot, c'est ça. Toi, en répétition, oh, Ben Ngomboté. Japonais. Les gens des albums avaient on a fait une intervention dans la vie. Ok. Tibolex, la femme, les a épais. Merci beaucoup. Yo Banda. Au Banda. Kaka semoko ya lingaka yo okolelo okomo tikanga na bashokalamo ba tendresse ba affection lelo ezibal perdu titi bola ngana koma na ngai kolela lela ola sarchana banje ma vieille mo banda ma pesi ya banda asona ina tuna keso bat balobi les jeunes et betate ba mitema mabeti jande betate na beta nani swa so beta abi formule 7 elekango formule 7 elekango boluka beto wabo mo manquer confiance yaka nanu lejo yaka yaka loba balobi patron za moko Yannick Nia yaka loba babi patron za moko Yannick Nia le millionnaire remorse atala patron Yannick Nia batu ba singa pas patron on dit c'est là on dit pas te on dit na trésor Muchi fondation Muchi te balobi pas patron za moko Yannick Nia mais boakie na yeba ki te pas ka patron on dit na su na ngati ba dia patron Yannick Nia c'est patron oninga trésor Muchi fondation Muchi oninga casque sereka te na ndimi bato babenge bele te na suite me babenge te aza patron Yannick Nia patron masina babenge bele bana masina batomoki babi te babi la wana patron babi wana patron ta défendre masina Yannick Nia patron aza patron babi aza patron ba Jimmy Bella on est fin Jimmy Bella on est fin Jimmy Bella ou pas là là Jimmy Bella ou ngotena ba sotoy bon moni bato sisa na yo message na ba mama tout balingaka yo moni bato ba osela biso promotion ya mabe marketing ya mabe o ba sa ba analyse et comme siko bato analyse ne mutu balinga ba kitisa les gens d'album a dansé bon ko ba ma album na bango etikali bango beto no kanga bango ba ba ke ba parquer ba musique ba kanga te bato analyse pe ya musique esila la musique biso Kofi ana producteur abisi mbongo ebele pona marketing so ba so marketing ya mabe basa ko ba bimisa ko mo bino ba tuna wana e ko le kale jandité oke ngwenya te oke nzeba ngwenya te ngwene mbembe oke mbembe libero ina omonde bokufaka oyo biloko so boma bino ndila oyo lokola kisi ya ndako papa oyebi te ke laboratoire me ya misine esene biso solution wuta kala ignorant zerelakisa yo omoni oyo siminalisi suppositoire oyo siminalisi comprimé oyo na ba hémorroïde voilà omoni désostimile oyo eza mpona faiblesse sexuelle epo mpona frigidité mpona basi ekoyede makasi mais borex soko osisi traitement nyonso tu ya hémorroïde nde sikoyo okobanda kopakola yango mpona nzoto ya biso bapapa soki mpo olingi omesire basantimetre no avant banda kopakola mpo mokolo kosilisa okomesire lisusu okomonake borex toujours champion okomprendre bakestio nyonso nayakisi yo okozonga esika mosusu te na Congo kaka na laboratoire me ya misine epuis esalami na banzete ya Congo banzete kaka ya Congo banzete mosusu te ya Congo nde mama nakosi wana nde akununga bores oyo mobali na nga asalela bores oyo so mpona bores oyo te me mobali na nga nzotolesonga ya bokibe omoni bapesi oyo topresente yo esalami na bapharmacien congolais docteur Pichu Tonele yemi savant
Bote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien ya formation, naza formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire bakisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique o ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis bakisi o eza na CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation d'ouverture, ils ont une autorisation qui a mis sur le marché le niveau de Mboka et puis les bandes de Mboka. Mais si on doit produire la CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça entre biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso? Awa na laboratoire MMC, Dr Pichu Tondele, yede savoir. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya sakanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena tala mone namira ya nani chez Djonga de Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. soki olingi osala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bakoservir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Non, on a mis ce quoi qui s'en a. Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma fille m'a raté sur la tête. La seule qui soit timide, la Katia va rouge, on est là. Chef, la bonne moi si. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Mathieu Boncher, face à Kissinjora. Merci à l'Anne Mouzinga Mokonzaren. Sam Boukou le nécessaire. Héritier Mvouama. Boss Bonheur Louyeye. Djouma Kebe. Boss Live depuis Lukapa. Merci à les millionnaires congolais. Mandela Weston. C'est toujours Mathieu Boncher. On est ensemble. Patrick Image. Moussala le Kamaloba Nebele. Merci à Code Mondial, à Willy Moucheni, Alex Boumouti Bandera, spéciale répétition des quartiers à la tête, toujours avec tout le monde. Nadine Hilo Tibal, Maman la Julia, et merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec 001, votre émission spéciale à plus. Merci beaucoup à Alain Mouzinga, Dani Den de Real de Madrid, patron, Dani Den de Real de Madrid, Maroté. La prochaine appelle sa motte na Scoba. Il y a quartier la tête parce qu'on est ici.
Saint James avec Agbada Kofi Olomide. Mathieu Bonche, sans polémique, sans parti pris. Je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. Il faut travailler. Nicolas Romi guitare, na micro. Sans les musiciens yemba. Prince Bakale Ayebi, Mamas Tebele Bayebi. Landu Muzinga, De Gaulle Mata, Héritier Mvouama, Gianni Bakika. Merci beaucoup à Patricia Chungu, mon ami. Jires Peugeot. La bonne sanitaire à Minzi Manzanza, Njile Koyate. Dajon Waila Mokonzanjil, à vous, Chancel Landu Gaël Wazekwa. Papa Bio. Motema et Chancel. L'habité rapidement. Olomide, ça va? Kitoko. Répétons spécial, les Gabon. Ok, c'est mon tour, ça va répabouer. Quand quartier latin. Ah? Ok, c'est mon tour, ça va répabouer. Quand quartier latin. Répétez, mais gratuit. Et salamate. Quand quartier latin. Et puis, mon mien, on a péninine. Ah? Mon mien, on a péninine. Ah? Mon mien, on a péninine. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Je suis toujours aussi. Merci à Ben Ngom, japonais. Landry Bissidi. Merci à ma députée tout. Eric Boukoula, merci à vous. Et merci à Dani Chando, le chinois congolais. Motemaya. Mère Rabisso. Onien Zedong, Bambo Tebele. On se retrouve la semaine prochaine. Bye, 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 bye. Mesdames et messieurs. Nzambe. On est en direct, répétition spéciale de Kofi Olomide. Merci beaucoup. On est sur Elenga Congo Télévision. Merci à Yannick Akinia, le millionnaire Rembourse. Trésor Mouchi, Fondation Mouchi. Yaudilo Mampouya, merci à vous. Merci beaucoup. Sam Koukou le nécessaire. Voilà, c'est Kofi Olomide. Nzambe. Voilà. Merci beaucoup. Abana. Odilo Mampouya. Igatia Bakika. Gianni Bakika. Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous. Abana. Ça c'est pour vous, mesdames et messieurs. Zambé. Abana. Landu Muzinga Mokonzaren, merci à vous. Dani Dendere de Madrid. Ya Willy Moucheni Koda Mboka. Abana. Mesdames et messieurs, répétition spéciale, quartier latin. Avec Mathieu Boncher, on est en direct sur Elenga Congo. Gianni Bakika, Iguet Bakika. Bienvenue Vangasele. Héritier Mvouama. Ça c'est l'honorable Sini Lecoeur, mesdames et messieurs. Honorable Sini. Honorable Sini Lecoeur.
réception spéciale, mesdames et messieurs, des quartiers latins. On est en direct sur le Congo Télévision avec Mathieu Baucher 001. Landu Musinga Mokonjaren. Regardez Kofi Olomide. Bien habillé. Merci à Laurent Sokoko, Alex Fumutsi, hymne national, Bandera, Major Tekaba Vitra. La chanson dédiée par Samuel Eto'o. Christine Beloma Pro, l'homme à la range. Hey, Madame Lodi de Souka. Agbada! Mami Kazama! Merci à Cédric Awata. Sabou Tafumu, Edith Tafumu. Bonheur et louye. Au monde du quartier latin.
Kofi Olomide, mesdames et messieurs, avec Quartier Latin.